respecte te tokosunga ye tokosunga bino tokopota bino buzoba penza kebona biso lingo banda esi ebandi na benzo teza bien te esi ebandi kebona biso lingo banda esi ebandi vraiment kebona biso lingo banda baba kwitino soboya awa ici on bascule mais on ne tombe pas. Bandeko, eza même cas. Oyo Madame Belleville Kandi azo sibir. Ba eni o tozo mona. Bandeko, tos dazongeli. Mbongo jida tekela Yesu, jida liango te. Mbongo wane panzana kaka boye. Elamba ya Yesu ya pamba. Nakuta pasu kuta Yesu kuna ho. Obanga bamoni to longola ye bilamba to longola ye lingwanda to déshabiller ye to yokisa ye soni lolenge moko bazo sala Madame Belleville et pas ya ba communicateur asila to ya to déstabiliser ye to finga ye to kosela ye makambu lelo oto monaki mida ye. Ma belle nini oh Madame Belleville koki ko sala bijou la reine pour aya etinda ye aya na émission aya kolobake aya ko confirmer les bande ko na banga baba pouk batu balanda ka bango parce que je ne pense pas que famille libota moko akoki ko fanda ata la émission bijou la reine azolo baba bobard je ne pense pas. Na ma benini oyo Belleville asala Gabriel. Na ma benini oh Madame Belleville asala Theresia. Oh akoma ko ya chaque fois lotaka mwana batu makasi boye. Non. Bazo ya ko finga ba comédien. Ceux qui communicateur à Belleville fingi Teresa parce que Teresa kota na ma finga nga la mona sous Teresa artiste comédienne. Bijou la reine mona razala sous artiste comédienne ibutu n'en parlons pas. Oh sous Mikolo on a ni fâché. Fâché noyé là aux on a entre parenthèses. Faut marcher parce que mina awa yena ba accusation o ezaki grave. Accusation ezaga ko c'est la mutilika ba poison o esala ke Sherika a joué lisusu te. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue mesdames et messieurs sur votre chaîne Hot Bascule et dans votre émission Lisano Yakebo qui est présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana Mwanasuka Yabasongi Songi, autrement dit IGF de tous. Merci pour la fidélité et confiance au Bozakalango Nakati Yaba chaîne Biso pe ba chaîne Nabino Hot Bascule pe matière de famille di Bota News et na yango na koloba merci beaucoup na manager de ligue, c'est manager les plus intelligents depuis Texas qui s'appelle Papa Tigre, que Dieu te bénisse, papa, ainsi que votre famille. Et pourquoi pas à notre coordonnatrice, Darling Love CPI de la presse, que Dieu te bénisse aussi. Et Exode Mikebi, Oyo Azo, Kamola, ba image, na Mukolo, Yalelo, pour être bimakito komakasi, Katia ba, état de Ikena Bino. Et merci beaucoup à Bianca Zanga, Oyaza, on a vraiment na assistance à Mokondi, à Banzouta. Parce que Nazara na kandate et famille Libota et surtout, en tout cas, merci beaucoup pour nos commentaires, pour nos likes, pour nos partages. En tout cas, Nzamba continue toujours au bomba bisona bino pour être tout ça la ramusala toujours. Il y a Kitoko Makas et depuis Belgique, on a moni bongo la maman chérie, maman Claudine Bokato la maman José Loussadi sou Bianca Zanga na Salionini. Maman Germaine Makie, c'est maman Francine Matondo depuis États-Unis et puis Toké Koto na Angola, na moni bongo maman Bibiche Kande à Tobeti tour na Katia RDC précisément na Kinshasa, to moni maman Gina
mabiala toke na kati ya États-Unis tomoni bongo maman Francine Matondo et à mon bière chérie depuis grand marché de Kinshasa Zando précisément voilà Paul Lissoupa et pourquoi pas Ibrahim Soupa Sala les rois des iPhone et je vois encore établissement JNT Jonathan de Best Nine vraiment bandeko balandi émission na biso et bandi awa lelo toko solola en tout cas makambo ya ko solola eza tellement ebele mais to bandana na film na biso to bike film na biso vaccination eza wana déjà donc 9e partie ezokota déjà vaccination to mona ki bongo na 8e partie lolenge nini mama étoile na mama top lolenge nini bafanda ki mama top azo pesa mama mama étoile conseil mafuta tababalia kango tango ezalaka na moto cela veut dire faut que fongola misu lelo o mama top bakomi dali kuna crise yemoko kuna crise cause ezoyebana te bandeko balandi est-ce que eza mpona malédiction ya Davina apwa est-ce que eza porte d'entrée moko mama top mama étoile asaka makambo moko te parce que film oyo ba anglais ezofungama vraiment ebele bandeko balandi tokepe kuna côté ya Ronel na papa Serge mingi vraiment ba mama bayaya bandeko na biso tango kendaka na université wana ezalaka na ba makambo ebele elamba esilaka tant natalaka na ba video misusu ya kala balataka ba pantéléphone balataka balambada balataka ndenge tolata donc natali na lobinga moko na bia vanité de vanité eloko ya welela mokili o ezalaka na mote wana nazokende pona loba nini na maloba nanga banoko obozaka lokola Ronel alingi kotanga te mais alingi kaka ye azwaka kaka quelque soit na TP quelque soit na TD travail dirigé voilà o babengaka interrogation na humanité na université ekomaka TD travail dirigé bandeko balandi siko na bongo pe oza pe na bongo ya malonga vraiment te okosala nini okosi retrouver le lenge Ronel azo se retrouver kuna pe eza na bana misusu pe baza na bango ba mayele bosa ba TD na bango ba TP ba nini ba sala ba point na bango ezokende pa ba misusu pourquoi ba professeur baza déjà manipulé par un monde des esprits otomoni papa Serge azolinga a initier Ronel papa Serge tomoni kuna na ndaku papa Serge ekoluka bag wana ekoluka bag wana eza ya nini madame Belva zotuna papa eza ano baga mweze ya lolenge non eza kaka bag kaka ya pamba muta silikela bongo bandeko akangi tina mwana mwaso azo tresser mwasi na ye suki akangi tina ye moyibi et après avoir papa Serge amonaki bag wana a s'excuser pete madame Belva lobike olobi s'excuser pete eza malamu te en tout cas eza vraiment kitoko te tomoni pe kuna papa Gingombe ndenge azo lobana Ronel olingi kotanga te olingi elamba nga naza professeur na yo mokilo eza na makambo ebele cela veut dire Gingombe ayebi déjà baje ya ba papa Serge tozala pe na ba professeur a bongo na ba université en tout cas bazalaka bandeko kuna malédiction parce que tant tozomona déjà pyramide tomona na affiche na biso madame Belva teleki biso ba pyramide en tout cas bo limbisa ngai bandeko makelele mwandambu na kokate tomona ki pyramide eza signe ezalaka ka signe ya initiation te pyramide wana o ezalaka na Égypte eza pe sous forme ya ba malédiction parce que ceux qui tokei bien je pense que bandeko balanda ba commentaire batala balanda ba documentaire batalaka pyramide wana eza sous forme ba tombeau ndezalaka kuno batumba batu ya kala ya ba égyptien o akufi na maladie akufi na nini akufi na boye baketa ekuna na kati ya pyramide wana donc eza sous forme ya malédiction
initiation donc nyonso oyo mabe eza na kati ya pyramide wana. En tout cas vaticination film na biso eza vraiment kitoko bandeko. Famille Libota tozala focaliser na film, focaliser na ba émission na biso, ba leçon dit oya lobaki oya salaki. En tout cas vraiment bandeko balandi eta la famille Libota te eza rappé partage ya famille Libota te vaticination toi na posa et si la lokola la vie d'intègre uti ko si la et si la na ba million tant to ça la sondage ya ba vie na biso eza la ba million malheur na mwana mutu oya ke ko commenter na za famille Libota mais na sepe na filme eza ngope mabete soki otie kombo ya famille Libota te mais otiera kombo na yo moko na sepe na filme songolo pakala eli sumute fotia kaka famille Libota wana comportement ba famille Libota te famille Libota oyo nga na yebi famille Libota o nga na mona kezaka focaliser na Bellevue TV na kati ya Candy Star. Parce que toi ranelo kwa kele la te na Candy Star film a kitoko na Bellevue TV film a kitoko ba émission ba analyse ya kitoko pandeko. En tout cas wane zalaki parti film Exode Mikebi o edenga tamuna sisaka film yemaka na binaka lisano nanga ya kebo. En tout cas nzoto ezalaki nga malamu te na lingaki koloba te mais nzoto nanga ezalaki malamu te na utaki kobela yango wana vraiment koningana ba émission précédent o utaki kolika bomoni nga nazaleka juste na kiti na salikara analyse et puis esili. En tout cas nzoto zongi vraiment na ba kolongo na bo nzoto donc Exode Mikebi o edenga ndeko otiana nulisano ya kebo o bandeko nanga balingaka koyoka te ba mama o baza ba sans valeur ba yaka kaka juste pour na ko s'apprendre na ndeko na bango. Merci beaucoup Exode Mikebi et bandie lisana ya kebo elinge banda elinge banda. Voilà. Lingi ko se respecte te toko sunga bino toko sota bino buzoba penza et si e bandi na bento te za bien te si e bandi ke bona biso lingo banda si e bandi vraiment que bon ami c'est ligne banda voilà mwana suka ba songi songi botonga ngai nakoya kosukisa telesi moninga na ngai ya lisano yaka yokuna bakatela yo des mois de vivre yaka tokopota na busoba oya mobali kombo na ye lisusu na dunia bino pe ba oya mulai wana yakawa bino pe fado kwa botikalite boya na moninete na monindeti na fondasi siriki makasi baba kwiti no soboya awa. Ici bascule mais on ne tombe pas. Merci beaucoup Exode Mikebi. Awa to baskilaka mais to tombaka te. Voilà. Donc awa to baskilaka mais to tombaka te. Nera kanzembu nanga ezobeta. Merci beaucoup Exode Mikebi. Voilà. Donc ndeka kanzembu na biso ezoyemba déjà. Soko lingi ko se respecter te. Olingi komi bangisa te. En tout cas, okozala convoqué na kati ya lisano ya kebo oya kofanda awa. Na tiki bakiti ya maboko na ya mukongo. Foto fanda awa. Poto baluka. Poto baluka na poto malamu makasi. Tangu na bina kanzembu wana elinga kolobake lisano na ngai déjà ebandi côté film déjà na uti kosi lisa donc deuxième partie na ngai est-ce que boyebi ke Yuda Jida atekaka Yesu te parce que alibandaki kolinga Yesu te.
To ateka ki Yesu parce que azalaki na posa ya mbongo. Non. Judas azalaki na posa mbongo te, voilà l'adage. Judas ateka Yesu azala na posa mbongo te. Ezalaki pourquoi? Parce que Judas abandaka kosepela na Yesu te. Judas azalaka jaloux. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Abosanaki. Mais Judas atekaka Yesu. Pour Judas, nala ki sabino ke Judas zaki na posa mbongo te. Mbongo batekela Yesu. Judas liango te, Judas ke nango pena ke bon na bino yango botika Jésus. Lokola déjà bilaka ekoki samaka bande obalani na zongeli po ya pasteur de la foi. Lokola déjà bilaka ya Nzambe ezalaki ke bakoteka Yesu, bakobaka ye na ekulusu, bakobeta mwana na moto. Po ete lelo oyo gai na yo tozwa elimbiselo ya masumu baloba bona lingala. Eza lolenge moko bandeko tofongola nanu Biblia na chapitre major zolo verset Madame Belvi Kandi o azalaki scénariste azalaki kokoma ba filme et pas ya major to kota na buku bandeko balandi bolande mission nanga oyo na bokebi nyonso bandeko eza même cas oyo Madame Belvi Kandi azo sibir ba eni o tozo mona bandeko tos dazongeli mbongo Judas tekela Yesu Judas liango te mbongo wane panzana kaka boye elamba ya Yesu ya pamba na kuta pasu kuta Yesu kuna ho o bango bamoni to longola ye bilamba to longola ye lingwanda to déshabiller ye to yokisa ye soni lolenge moko bazo sala Madame Belvi et pas ya ba communicateur asila to ya to déstabiliser ye to finga ye to kosela ye makambu lelo oto monaki mida ye Belva tindi d'accord atia poison. Les ont dit, Wamenya sezali ngwanda o balingaki balongola Yesu na Golgotha po ba yokisa ye soni me mutu wana bosanaki azana liswa kotoboka ketango azo chuma mopanga o ezake mafinga ya Miss Lolo, mafinga ya Ibutu, mafinga ya Gabi, mafinga ya Teresia, mafinga ya Fashe Kalombo o ezali konga o bachuma ki Yesu na kati ya ekulusu po etakufa bandeko soda wana bosana ki lisu da eze kotoboka makila muke na maye tangi mutu amoni lingwa ne kwei makile koti ale mutu asali nini abiki esika o badimike azalaki Messi tosali boye pona nini Yesu akufi soda bongwani batu bazwi elamba ya Yesu bazobetela ngo zege o lelo bazwi scénario ya Belvi bazwi immunité ya Belvi nenga nikitisa lokola elamba ya Yesu bakomisa ngo bakomi kobetela zege epe bandeko misusu ya théâtre mutu asali ate lokote bandeko Madame Belvi na Christian Shoga bawelela nini elokote Madame Belvi na ya mayo bawelela nini elokote Bijou la reine bawelela nini na Madame Belvi elokote to koti peti na kati ya Biblia na sila bawelela nini elokote ndeko elevation ya kana makambu elevation ya kana makambu lelo oyo nalobaki na zongeli po ya pasteur de la foi bandeko balandi bolo baka mele sika obozali
Lelo oyo Madame Belleville a commis ko subir ba haine. Ya bandeko na ye ya cinéma na makambo ya salate. Pourquoi? Parce que bazozonga bazotala ba haine misusu tozomona eza ba haine mo ya kala. Wana Madame Belleville azapa major ko makasi. Ndeko msusu azelanga fo batianga na scénario. Lokola nazaki be fo Belleville tianga kaka. Mais ce que Madame Belleville azotala. Moza ebele. Vomenatia oyo koyana tia oyo partout. Lokwa ba komede bazaka bata balo koso. Balingaka zelate. Akanga liboke moko boye na kati ya motema. O ezake emukolo kaka na koyoka. Atuka na koya. Yango tomona bijou la reine oya. Abimisa ngo na émission moko. Abimisa ngo. Ka awa récemment awa fête major tango uto leka abe émission ma uto leka leka. Alobango. Thérèse ya lobango ngala major ba benganga te. Bande koto na fandis kono komo sala ba rétrospective. Natana lobite. Batu misuba yaka ko sa prendre na Madame Belleville. Eza ba haine ya lelote. Eza ba haine ya wuta. Ce qu'on va dire cause la porte d'entrée moko. Mbala moko. Pour ceux qui totali bien, ba français ba loba les lèvres ça se lave en famille. Ma belle nini oh Madame Belleville koki ko sala bijou la reine pour aya etinda ye aya na émission aya ko lobake aya ko confirmer les bande ko na banga baba cook. Batu balanda kabango parce que je ne pense pas que famille libota moko akoki ko fanda ata la émission bijou la reine azolo baba bobard je ne pense pas. Je ne pense pas. Aya ko expliquer que aya ko loba oui mutatinda bango Belleville émission za na Congo liziba boke ekotala. Bomona ngo. Abike mutatinda ka batu ba ko finga mutafuta ka batu mutatine mamba poison eza Belleville. Na ma bénini oh Madame Belleville c'est la bijou la reine. En réalité des choses tous aba réaliste. Na ma bénini. Na ma bénini oh yo Belleville asala Gabriel. Na ma bénini oh Madame Belleville asala Thérésia. Oh akoma ko ya chaque fois lotaka mwana batu makasi boy. Non. Bande koto keka na Biblia na zaka kana po ya pasteur de la foi. Boloba men siko bozali famille libota. Boloba men. Ce matin na zolo bezo kota en tout cas botielanga na ba commentaire. Lelo Madame Belleville zo sibi ba injustice. Oyo wuta 2017 2000 combien? 2016 17 2016 de 2015-2016 15-16 Komanda Madame Belleville créa Bella Tilelo injustice sur Madame Belleville azo sibir na monde art artiste nini o a sibir en bongo na mafinga na bakisation o eza fausse nani o ya sibir en bongo bandeko balandi nani atasila azui ma finga ya bongo te lokwa ba finga ka Madame Belleville azui yango te mutu te lelo Belleville victime mutu abima likodi ya Belleville abwaki mutu ali atonda libumu pasi batielinga poison mida bime uti pa Belleville nani oya kolinga ba finga ka eti na niveau wana bandeko nini o bakofanda bafingela ka bango bandeko tina niveau wana bandeko famille bota ba communicateur à Madame Belleville obino bolatisi chapeau na zolo bana ba comédien obino bolatisi chapeau obo komi na slogan moko ba communicateur à Belleville bazo kabola bazo ya ko finga ba comédien
Ceux qui communicateur à Belle va finir Teresa parce que Teresa quand on a ma fille, on a la mona sous Teresa artiste comédienne. Bisous la reine à mon la sous artiste comédienne. Ibutu n'en parlons pas. Oh sous Mikolo on a ni fâché. Fâché noyé là aux on a entre parenthèses. Bandeko. Ba communicateur à madame Belvi ba ka ba impolite lokola Miss Lolo bazaka ba impolite lokwa ya gola to keno na silogana obino bolingi boya nango mikolo ya gola aya awa kimpese boye nani azalaki soki ezalaka communicateur moko ya famille bota journaliste moko ya famille bota ya kanango vous pensez que émission bongo elinga leka na télé elinga leka te parce que nos tontons ils sont bien éduqués à chaque fois ba benda biso matoyi ezala tonton Tadi ezala tonton Prince ezala tonton Bob ezala tonton Yams tonton Mundirba tonton Héritier Iboula, tonton Papa Kouloutou, Jerry Kobetok, surtout. Bana mibalo ana mikolo bino bo finga lelo, ba mikolo ba mikala. Ils sont très bien éduqués. À chaque fois balo baka bozaba na basi. Toboite miteme soukaka. Lelo bimio fini ba bêtise na télé. Lobio ko bala belle famille moni émission ya bongo yebisa biso. Et ça là on dengini et soki ba nile libala okanga bandoki. Ndoki yo moko wana conseil ya ba tonton na biso. Je ne pense pas que comme Abakouk bazwaka conseil ya bongo, je ne pense pas. Ce qu'on famille bota, loko le fandara kimia. Ezotala nyonso analyse film ba lobelo kote bazaki balashte. Une fois ka bianka zanga bimi, pense matondo aye pitbull. CPI. Jelima. Tant ba ye mbala moko parce que ba mona ki trop c'est trop. Et leki bakoki jamais ko fanda batala ba fingela ka bango logo tina suka et loro nyonso esengaka réplique nanu to fanda te to mona Jemima Ibele aye a créer loro malo kwa mida salaki to fanda nanu te to mona Pamela Matondo a créé loro malo lokola maman international a salaki nanu te bayaka na ba réplique ezalara bango ba bandi famille bote parce que trop c'est trop c'est trop na ministre mukie ba comédien bobimi famille bote zo panza oni Miss Lolo oyaya lobake balongo lisa Laetitia Mwamba zemi pa songolo pakala ba comédien bozake pour ba kolobake ba Miss Lolo ba opanza boni tendresse di binga oyaya asa prendra na da Costa. Ok moi mobali abatu a supporter a savourer libala te a kabona même na mwasi na ye. Bande kobino bo dirigeant ba comédien bo zalaki wapi bo convoquer sila bo talisa ye ba communicateur na yo taleloko ba oluka parce que ba longo ki na vie artistique ba contexte na ba vie privée o tonton dako na mwasi na ba panza na kabe ba savura libala te wana susu ba communicateur a belle vie. Pourquoi boli mama kambu ya Belvi boli ko matisa na panneau ke ya sila Belvi za congolaise te boye bisabiso msuto ye barate famille bota boya ko ye bisabiso Belvi azalaka rwandaise azalaka brazzavilloise azalaka camerounaise to azalaka nan parce que za congolaise de Kinshasa bolinga bo sale boete franchement bolinga bo sale boete ko sibi ben justice na niveau oh non trop c'est trop leki si c'est comme ça famille bota y a TikTok y a Facebook y a YouTube en tout cas faut marcher parce que mina awa yena ba accusation o ezaki grave accusation grave ko c'est la mutulika ba poison o esala ke Sherika a joué lisusu te
Oh mutu papa mukolo lo kwa Sherika pension na ye ezalaki seza cinéma Sherika joua lisusu te cause nani ba communicateur asila bozaki wapi kala na po boya kolobake bazo kabola bato CG Oxygène avec beaucoup de respect que je vous dois mon papa chéri botalaka oyo parce que ezokende mabe on ezaki deuxième point nanga. Troisième point, fâché, yaya nanga, ya fâché. Et si kano yango yo, ya fâché. Le ko linko yo, le lingi na obuzoba, o lingi na otoba luka, na poto, na lisano nanga ya kebo, o lingi yo po ya ko rejoindre ban. En tout cas, place na yo eza libre, ya fâché ya kofanda. Ya kofanda, s'il te plaît. Nathalie Sayo fâché omoni tango boyaka koloba ke Belleville soka pesi mutu alobaka atindaka batu baya koloba non ebi bino eloko bosalaka c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle motema etondi boye koloba ya Gabi azwaka enveloppe akaki awati muta forsaka ye na micro ya koloba Belleville azala wana o mususu ami bimisaka asembonga libala muta pika e azalate yemero kako balobake celui qui se sent piqué connaît l'affaire abimi akamambonga libala Belleville azala wana siko franchise lobake na regretaka ndenge Belleville asunganga fâché sepela na muta pesi yo kopo amai tango zaki na soif na moi makasi ke mutu oyo ayeli yo bouteille ya masanga tango oyo omeli de ama yo meli sikro lie na yo tondi ayeli yo ka bouteille ya masanga pesi yo elobi ebeli bandeko tozwi pena fâché na armée na biso FARDC bazoluka bazo recruter basoldat o ezake pe nozwi formation okepe kuna na est obundi ozongi pe na pe to yambi pe to tie ba caméra ndeko na biso fâché pourquoi pour que nous s'intégrer kuna na armée parce que kota la taille na yo kota paquet na linette ano lasi Berin Nzakomba GP Pembeni et fâché général fâché moto akauki okute pendant M23 boy fâché M23 na mabele ta ozongi pe boy mapinga FARDC eloko makasi fâché mais siko taille wana ya bien wana yaya loko cinéma zokoka te qui rejoindre nos armée et kozala bien au lieu ya kolobela biso ba bobar na ba émission soki bwana likamba koloba te bo fana bino na ndako s'il te plaît bo fanda na bino na ndako parce que tolembi bino comme bon artiste et comédien moko façon na carrière ba yambi na émission peut-être lisolo la carrière na yo vie artistique na yo papa faut tout kakaka non ata si longo pa sepa na binote si longo pa mona lelo nde babaluke la Belleville nde pe babaluke la nga yango bo mona ba misusu na kasinga si la tiara ne bangote pour mona déjà que baza ba rena ba yaka kofinga na nyoso ponga la tsa bango na sel eza malamu te Belleville aza étranger te aza congolaise to lembi injustice au artiste et comédien bossa la Belleville to lembi cette fois-ci famille libota toko marcher to yesi ko molo na conseil na comme on a déjà na suka donc point na nga ya suka yango
conseil ici là. Tout le monde ici là, aïe, un petit conseil et pas banaya, age Omar. Bien bon, eza ma bête, eza ma lamu. Et ta que maman na kati cinéma, et ta que yaya. Oyo ko pesa ba collabo ya ndeko na yo conseil tant que bato bazoya, bazo ko embrasser mondwana. Bazo ko embrasser mondwana. Si koto keka na conseil wana, est-ce que si loza digne o pesa bango conseil wana, olinga ko changer no ata conseil na ndenga mabete mama. Olinga changer conseil. Parce que oh yo lobi kuna yango te bana no basali la rango. Bibilia, 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 Bibilia lobi boye. Avant tout d'abord, olongo la paille. Na lisu mninga. Banda no kolongola na lisu na yo moko. Bongo, olongo le poti na lisu ki e poti na lisu mninga. Si la, pa na yo moko longo li poti te. Siko pa age kuna. Orobakisa nini. Pona kotala na conseil no lobi ke ba respecter ba aîné. Et si ka oyo bazali ata ba komi banzondinga ba komi kosala banzondi bazala na respect et si ka o ba uti si les autres ya respect non côté respect fallait pas rectification si là yomoko ofanda otala émission oyo Michou aleka akitisa dinana a manka dinana respect. Comme manquer ba respect monsieur zalaka te fona bimisa na finga te. Ba acte na ba réponse. Et mon ezala pe ba manquement ya respect. Miswa finga dinana manka dinana. Olobani. Olobani ne tant que maman on a posa respect on a posa bana misuso bazoya ndengo lobaki wana ba sala pe ya koleka bino parce que bino pe oui bo sali mingi oui bo sali vraiment o reprocha misu na nini kaka wana tango yaki kaka même robe wana po ngala za igef lisu likola lisu na kisongi songi. Kaka robe wana tango yaki yango bosaleli yaki video na chef. Chef wa telemisi téléphone. Tous asko Maria Longondo. A telemisi téléphone. Abadi ko yemba na madame Belleville Pemel, je ne pense pas aux audaces wana te. Ozwate. Tout le monde nde basala ba vidéo ti. Na bela madame Belleville na sala vidéo na ba Maria ba Linda ba nani oyo ka buzoba te soki kozala nzembu akotia yango na misu ya Belleville te aokende nango pa na ye asali montage atie nzembu na ye na deli wana bakole Linda bakole Gatsby bakole Davina wana eza politesse ou bien impolitesse. Je m'excuse. Ozo pour apprendre un respect. Pendant que si la ozote ya bana âge bazala na respect envers ba aîné, ba communicateur na yo, ba finga papa elombe. Et si ka oyo uchi ozo ba ke bazala ka reconnaissance. Oh, yo moko koka pour reconnaître papa Elombete au bimisa président Bordeaux. Mon papa, pe ba communicateur na yo, ba lobby, mans, pesa kaka mot d'ordre, to officialiser koko. Oh mokili bobimeye bisi la na groupe Simba. Yo moko za na reconnaissance. Bande ko balandi émission na jusque là. Na fingi tepe na finga kate. Na fingi tepe na finga kate. Tozo sala analyse. Na reconnaissance wana. D'Andrés Bibinga. Yo elombe yo.
papa elombe zoba. Papa azana ba capacité azana mayele. Maître avocat. Wazana bana. Bandeko. Mbondo ne paria ya. Elomba longola bilamba asengo pardon si lozala wapi. Pour un respect, une honte à respecter. Kaka l'occasion oyo, ba comédien, o bozolo ba ke famille bote zo mba ba communicateur a bien vu ba zo manquer bino. Ba manka bino ko leka Miss Lolo. Ba zo kabola bino to ba zo manquer bino ba respect ko leka ya gola. Si la tei respect ya gola ya a fingi belle vie. Vincent, merci beaucoup. En tout cas, ba communicateur na bino, batia kana mituna bango ke combat ezalaka loyal. Ma finga ezalaka arme ya ba faible. Ngana yaki na ki koloba na émission na yita ki oleka. Na ki oloba ke na ki ko sala critique. Ya film na bino ke kizengi na butu akoma mayele. Kizengi atika la ka kizengi na butu na moite. De na butu pété voilà. De kizengi wana na butu comme makambo spiritualité. Na moinde azongi li kizengi na e na butu azonga normal. Na ki osala critique. Na ki na fingité. Pena la bibando ki abiyemba yemba ona bino aboya ki muyombe gauche. Yaoza koko na yo. Même akamba bosa na film na bino na sese muyombe gauche. O bando ki bazo yemba. Kindiwe mwana mama okomema ngambu. Bando ki muyombe gauche ba yemba. Bando ki asila ba yemba. Différence eza wapi. Donc boya kabo manka kate. MK ye awa manke muyombe gauche. On est un manquement. Les un manquement. Si l'os a wapi. Boy, retenir parce que mission la ici. Bateau autant au bout de vos luka écoulé. Boy, bateau a écoulé à mon moté. Navire wana écoulé à mon moté. Mais ekozala ebale mobimana ba bateau o ba champ de bataille wana nyonso de camp ne okuya ekozala lolenge mara lokola guerre ya Cléopâtre na kala ya Octave na Rwanani na mobala Cléopâtre nani Jules César na bango na makasi na littérature da omone ba navire wana kulaka Octave a Koufi, Jules César a 18 fuites, Cléopâtre a tikali bakange kuna mimoni mwata lobi ke ngai humiliation na kokate ami piqué venin a Koufi. Donc eza adage o ngana lobi bo kansete lo kwa se boluki ke to finga belle vie bo atika alemba akima asala boya zongisa bueno bana basi ya cinéma bo fungola misu bo zala emporter na paka mbongo te emporter na makambu nini songolo paka la te ba carrière na bino de bazoluka ba nuire de ba kwesa. Si vous avez un belle vie à la marate, ma fille mène à elle, bonne parce que c'est bisouement la lettre pendant le temps, il n'a pinopé. Vous allez couler. Vous allez tomber. En tout cas, émission Nanga et Suki Awa, je pense que Maté a écouté vraiment. Sengela qui va balukana poto baluka qui va sengela qui va fanda na bakiti. En tout cas, bafanda qui va aimer, va partager, va commenter émission Nabino, ba émission. Attends la haute bascule na matière ya famille bota. En tout cas. Ezaka kanda kuma kato kende vraiment total. Et ça la bien tant que moi la maman Chira commenter na hot basket a commenter na matière. Maman Liputu a commenter kuna maman Bélange
Maman Bélange, je pense. Non, maman Isabelle a commenté Koto, a commenté Koto. En tout cas, et ça là vraiment qui te commence bandiko balandi. Et merci Nabino Obolanda qui nga kubanda na ibandeli kino na suka ya émission Nabino. Merci na manager de l'X Papa Tigre, merci na coordonnatrice Darling Love CPI de la presse et merci à Bianca Zanga. Merci na bandiko nyoso Obolinga Ranga pe na Nabino tellement makasi et un grand merci en grosso modo à Edson Mikebi Oyaza derrière la caméra donc on a mis vraiment Bilili nanga ezaki to komakasi na kati ya ba etando ikena bino famille libota et finga raté famille libote yaka et ça la réplique voilà donc restez toujours branchés c'est cimenté pour les scotcher sur notre chaîne. Quant à moi je vous dis au revoir.